yango na lobby na lingi ye lisusu na orchestre na ngai ya pe lisusu te parce que bato mo pesanga ba faute belé tika mwana kende tika na su yango moni na bloqué plus de 300 000 na kanda parce que bozo pesanga faute mo na bi kamoko te si ndenge pressa lo ba ke aboka makaye moko maman nga bokola ngai te papa nga za bokola nga au contraire baba na manike mutaboko li presse de manike baba yo yebiye tout le makambo tout le makambo to ko sarate ba tutu ba yebi defender nga zala ka série wana baba sali combien d'années za ko mina drogue ndenge baba vina e ko makambo e makambo te nazo kosa hein tous aba réaliste mani kene muta souffrir na prince koko tiba école primaire ti lelo baba azuka ka prince ozila yebi tangunde a décroché a ti comme ba plan alingana lima baboti mwana wana baba bijo allez a meki ko benda prince moi inane moko chez nanenge pe simba na ngote akena ngola boye biango na soko sataka na kosa kate mais ndengu taboyi mama na elekelinga po mutalongoli azate ami longoli yemoko mutalongoli azate ba mi longoli yemoko donc aza libre ko bimanda ko babimisi ete yemoko oh mais aza libre babimisi ke na ndako te ndoto mutu bimisi na ndako so nazokosa so makambo na nazokosa tuna mama na ye alotaki ndoto soko mama na alobi vérité te prince ayebisaki biso ke mama na alotelaki ndoto akoya na ndako wana lisusu te na kati kuna abandi kozwa azwi mapa azwi babera pakoli azwi koftira pakoli azwi koka azomela nga tuni oh mais nde ozomela bo mama no ayebi ke place olotaki ndoto alotelaki yo ndoto eza mabe ndenge oye eske mama no ayebi po soki aprendre place olotelaki yo ndoto yo oye wana omoni mama no mpe akosepela te na ndenge sagesse na tuni ye pa balotelaki yo ndoto asa mwana nga ezo me pressé nga pena papa yemaka nzembo mabe nga na yebisi oh yo bamonyo zoba yo kutu oemite vie ou ba vieille mima yo ko yema lokola yo ça la souffle ko yema mikolo na beta hein na bato ko yema lokola yema ko le ka chokoro poso copier na mutu hein et ça ko copier confier le minute aussi la copier confier ko le ka akomba na voir confiter patience le kinyo so mutamta na ngonga na ye même il fallait ya zolo ba que n'est pas fallait ko ba faire ba nyoko ma presque na âge muki azana 17 ans à moi na ngazana âge muke il faut nous apprendre peu musique et belé presque on se mange ma pas bien normal mais so continue manger muso souvent voix ba bien na oko kango suite ba so na ba musicien les maman le ba yaki ba musicien na yo ka so mona ba se muke ba lingaka te mais asa ko apprendre presque apena grand on na musique te a utika kana ndaku tozo manjembo ya boss Dimitri njema suka poto ke su point noir pour la propagande kala mingi te presse yaka tata masi ernin ngabi rapidisa dimanche nakoya ayete na bengiye abongo yambanga na téléphone soki mbongo na bengi na pesa na bango ba sepla non tezeloko ta papier elengi ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzo, le moine Soukanzambe, na idéologie toujours, il y a Made in Congo, c'est-à-dire Nengele Kakaka. Ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo, par rapport à G, l'idéologie, il y a discipline militaire, bateau, sate, bango, banani, la carte www.elengakongotv.com. Derrière la caméra, Booker chinois noir, à la tibaketch, à ma bé, à Bagouchi, na habité. Et puis, Tracy Mbelenga à la même magique moté, mais Glody de Souka, la mignonne, maman na Preston, où il y a aussi un invité sage pour vous à la servir. Na banda kuna ebi que les loza yenga après ba église, bo vendre siko botala. Qu'est-ce qui se passe ici à Kinshasa, la capitale? Donc, je reçois pour vous la présidente ou le président. La présidente par rapport et le président par rapport. Donc, je reçois pour vous Vienjora, Vemoronda par rapport à G, par rapport à Mamoussou Stosso, là vraiment, par rapport à départ, il y a Prince Babia, où il y a autotique à mouvement, par rapport à Nenga Legari Palabiso à Lobaki, rien n'empêche,
droit de réponse peut exister par rapport à propos Moussousou Oyo attendant une émission et elle n'est pas seule, il est accompagné avec son conseiller qui est vraiment à ma droite et pourquoi pas de tous les temps aux îles vice-président il y a un mouvement Oyo donc ça va se passer calmement pour expliquer certains détails et puis pour taper moi les solos qui a confié l'idée par rapport à ma tanga Zobozi parce que je me souviens comment un jour après qui cité état témoin il y a makambo Oyo Zobozi à Mona et pas à confier l'idée donc pour les cater sans que tout soit là donc j'aimerais dire déjà bonjour et bon dimanche à Vienjora Moronda. En tout cas merci beaucoup Adam Solizolo mon Nzamba Souka. Na sepulata nzolo balanga Vienjora Moronda ya wana vraiment na lingtema na linga danso wana makasi tema ka tala ka Moronda da sami bali salate en tout cas bon dimanche na batuto balinga biso balinga ka yope balinga ba majeur na bike balinga nga mingi nga pa batu balinga nga mingi par rapport à l'artiste M soit RDC na zapa numéro 1 na yebaka fo yebati tango sola ka commentaire vous comprenez au senti pena ke batu balinga kayo atata mamu eleka ke ba publier kinga wana fomula nga mutu ba publier batu ba côté na bangonga ba publier nge pas la bouche mais batu ba côté linga batu ba epesi batu kanda do na samunga mona mi côté la ponga la bouche wana na yebite na beta ngote na pene ba beta ngote na pena côté ngote to kapi ba mite parce que batu kani ba yebisa kanga neti laini kawa mwasi ya dadi mula yongo zaka na kisi yongo yukuna bazo côté lokuna na yebiso niveau elle pour ça na zo finga manjora mais elle pour ça c'est pas finga parce que c'est le moins zakata c'est mabe okanga photo na yebito publier ngai est-ce que bato se perdre non aussi bato se battre ba finga parce que elle organise monana elle wa Adam Sinozana ozo sona momino Adam Sino sokola Adam ça non sokola moko Adam c'est pas pour kango au publier bato finga Adam bato se perdre mais comment Adam ça ressemble ma boy vraiment tant c'est les mutu mabe za mabe bato se perdre donc en tout cas bato côté la ranga pour bye ke kisi njora seni lo mote basali ne mabe na pa numéro 1 o bato balinga ba diaspora pa balinga nga makasi nebi ke mission lelo bozano bozala calme na koloba en tout cas na présenter non ba condoléances na ngai avant na bana mambo ya Kofi na famille Zobozi na présenter ba condoléances azaki ami o to yebana kina to sakini mambe bele to liane bambongo ebele suya yebi so bazana ngi palita chamala Zobozi to kene bo to $2,000 $3,000 $5,000 to kosi papa lita bo biso ba artiste photo zambonga be foka ko créer azala ki mutu moko Zobozi abi ko créer idéologie ko bisambongo ya ko zo mutu mbongo siko fonga la zala abi fo za pembeli ngana ko beta bo yo ndima boye ngana ko sala bo yo ndima boye Pierre Moto za ngo kala atuninga kisinjora papa bina kufa ngabe kufa bo mama bino ngabe kufa bon to salita papa kufi to kabi o babulu solo babio babo makaba to bakufi njora o baza vivante to makaka papa vialita chamala je vous ai abissé Christine benyote ababenga to papa ngazine bien papa na yakufi alita $5,000 je vous ai demi nga 3 to bisimbo ngelo ngoli sumute po papa kufa déjà alita pa yani te bossa yate en tout cas ça qui est intéressant ça qui mutu mona tamu na zalene trop pas Kofi tant on peut faire abanaki mouvement fallait qu'il t'en faire à longwe na ba marqué tous les années peut fallait qu'il toi appuyer faire ngana tika na bango yenda sala ki tuke OK ça fait rezali bo soit telemisango pena luka ba musicien en tout cas un jeune moko courageux quoi courageux ninga utabangola mo super de coûter na ba ki pointa donc en tout cas na présenté ba condoléances dans la famille. Voilà, donc merci parce que vous reconnaissez quand même Zobozi tant que frère. Je vais dire encore un bon dimanche à notre conseiller, Papa Aimé. Bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc Naroya vraiment, Narosoyo moi tant qui pour un témoignage moko à propos il y a une question moko et vous allez poser. Ah le vice-président aux îles Bankunga. Bon dimanche. Ouais, bon dimanche, na EP Adam Sluzolo, journaliste Pembe à Bogar.
Il y a Bogar Makasi, puis il y a Bogar. Il y a Bogar en live. Bogar en live. Bogar en live. Puis tout le monde est à la biseau. Babo dimanche, n'a bidonné sort. Donc, Nicolo Malamoua, merci. Voilà, merci vice-président Ozil. Ma première question, il y a beaucoup plus, c'est la maman présidente qui s'est Ravier Moronda par rapport à Prince Babia Ndonga Oyo Azaki Azamwa Nayo, mais au longo lié dans mouvement, au longo lié dans orchestre. Olingi suko sentir pembeni na yote elekaki na ndeni parce que alekaki alobaki tata mwasi ya Prince obengani Prince na mouvement na bengani Prince. Ah bon, en tout cas merci Prince n'engazana nanu mais pendant 2 ans pendant azamona muke grand frère Babia pauvre défunt alinga aimbisa njemo amen ye Prince nda asala ngo remix. Bon, le quoi il y a ça quitté, le quoi moi non, à ça quoi apprendre musique, aligner musique, il y en a bien un côté studio na yembisa, mutedanga ko tunambonga studio na $500 nani, Manolis Kabanda, la joaillerie de Bundes, place hôtel monga, mutema Nathalie si de démo, papa na Aïssa et Philo quoi, yem tapianga $500, qui s'enjora connaît, si naza besoin na yembisa moi na babia, na nambonga te funa futa 500 na studio. Apianga $500 azona nanga ko sa te na MBC tala lelo yo même na Kinshasa batu ba sepeli babia zongi partout na poto batu ba sepeli mwana babia yembi bien mwana babia ba Ozil ba bimisi ba mayele wana ba zuba ba vocal tout via sala ba lakisi ya kotokoti si lelo batu ba yo kangwa on a Kinshasa kutu partout na mo luka njoka cadre mwana bien njoka zala na mwana njoka kotika mwana babi ya tete zo mwana defend na kuma de le côté no lika partout njora a toujours sepe na uti Brazzaville na de blason ba Brazzaville njoka tubatela so mwana babi ya batu ba bengi na Brazzaville kutu feto ke ne Brazzango ba so préparer pour na concert moko tozana ngokuna babi kutu memela biso mwana baba toyoka so amen wana ezanje moko batwalinga ngo mingi na koki mukolo moko te ko benga na Prince na mouvement et puis ngabela benga na batute na benga na batute Adam Siluzolo bonjour Vicky Adam Siluzolo eloko zo ma Prince aza pressé troisième fois to komika ko ma Prince j'aime tout le ba Ozil la olongwa j'aime tout le ba Rolly j'aime tout le ba Eto j'aime tout le ba plafond j'aime tout le ba soliste j'aime tout le ba bassiste j'aime tout le ba des blessons il commis trop c'est trop troisième fois ngo yo yebi Prince nde aza kwa vie libanda trop aza kwa vie libanda buna ke biso ya simbate bula Prince ke biso ke simbate na naki bino mbale o pibi ke na mona ke na koti na butu na landi mama zoloba esalinga no pasi kwa esalinga pasi ndenge Prince loba ke aboka makaye moko mama nanga bokola nga ite papa nanga za bokola nga au contraire baba na manike mutaboko li Prince nde manike baba yo yebiye tout le makambo tout le makambo toko sarate batutu bayebi defender ngazala ka série wana baba sali comédie d'année azako mela drogue ndenge baba vina ekomaka makambo te nazo kosa toza ba réaliste mani kene muta souffrir na Prince koko tiba école primaire ti lelo baba azuka ka Prince Ozil yebi tangunde a décroché a ti komela ba plan alinga na lima baboti mwana wana babijo allez a meki ko benda Prince moi inane moko chez nanenge pe simba na ngote akena ngola boye bien ngola so ko sataka na ko sakate mais ndenge ta boy mama na elekelinga alba ki mama na ngabo la ngate pona micha vana na ndaka mama na mani kata na pasi ne mani kaza Prince moko te aza moi liboso Jonathan ko za na ba 25 ans 26 ans oyebi à part Jonathan Prince 17 ans à part Prince on a ni Prince ne baba boti Anna c'est pas naé à part Anna o asuka tom yumuni mwana ba mwana kutatangaka bane tu bazot azana bango kuna ozo comprendre Prince yo yebi na coach classe A aboya na ye ero siko ndalingi ase présenter diplôme na ye alingi na classité ozo comprendre acha ko tuteke baba za ko kipe bango te
babe tango mela bakuyu na emonde yebi nga ko sakata akina bana wapi baba fandi senga afanda ka senga makamuni so senga soka uti makamune ngwa ka parto ke tambola baba na fandi ana itaga senga to va na ye banda kutuna zona futi na babia baba kuta boko di prince biso muto boko di ba prince na manike masana nga metal kalminga zo bane partout quoi na télé que maman qui paranga ité manika tena pasi na ye papa bango tikela bango ba bien na bango par mois azanga mbongo ya ba locataire te ba 300 ba 200 ba 400 zwaka ataka provision na parler bango ba na miki ba vivre ndeni ninga lamba ka bongo na ndako ne pas salaire te poni ni soku olingino kaka olongo na yo sala makamna yo eloko so ma prince Adam Siluzolo prince na ngalo kana ba kwenzi ngala zoze la kanti mwane bima lokole bimi nga fana lukana nga ba fiela nga ba fali pupa ba fabrikas be riche ba mufumana donc ngala umela kwa ngala mutu ba 2017 oyo il faut ça ba jipi na bango na 2017 oyo prince azolo bake ayembi koleka babia mais bango yo batu na kweba yebi asa mwana nga ele so me pressé ngapela papa e makanze mo mabe ngana yebi se yo mo nyozo ba yo to o imite vie o ba vie mi mabe yo ko yema lokola vie yo ça la souffle ko yema mkoleke na beta na bata ko yema lokola yema ko le ka shokoro poso copier no mutu so ko so copier confier lo mineti aussi la so copier confier ko le ka akomba na voir confiter pour confier sa confie après 6 mais à sa confite la quoi chose à sa confite ngalon sama wa minene nga 2017 opératique nga charge nga flozo baleki nga mwasi le prince a commis un souci nga fo jipa mystique OK le pango nga nde bazo psa yo le pango bazo so nga mo pasa na lu pango OK nga ne se petit ke bo lia na fulo na se ki petit ke bo lia na fulo na conseiller que chaque fois ne se prince keba okolia na folo ba cher rojo ngona tu ne presque au 2017 bakar ba mapangu coach na banque o so baleki no so ba betikeli yo charge yango ba betika entreprise mo entreprise po boko la bana na ye atika oni atika mungongo mungongo atika mungongo so atika mungongo mais azala calme ngongane koka patience le kinyo so mutamtana ngonga na ye même il fallait ya zolo ba kende pas fallait ko ba faire ba nyoko ma presque na âge muki azana 17 ans à moi na ngazana âge muki il faut no apprendre pe musique et belé presque so manzi ma babia normal mais so ko tina banjema mususu vone vo ba bena oko kango souter ba so na ba musicien ne ti mama ne lo ba yaki ba musicien na yo ka so mona bebe se muki ba lingaka te mais asa ko apprendre presque apena grand na musique te autika kana ndaku lokola kaka linga pe musique ngo mingi nga zoko ko imiter papa na ye c'est bon mais faut apprendre musique ngana na problème na été Adam Siluzolo kangela banzela orchestre ngo comment ngo ka azana droite pour sa famille au moins te que yo zo kangaye trop dans le bien azana droite pour sa famille droit ngo to beta ki concert wapi to so ki mbongo wapi aussi mbongo so ye le gars na nga famille ya ke utaki wapi mais pour tuna bango question bien dit tuna yeti mbongo ya ki bosala ki mbongo disque alobi azwa part na ye bon ba mbongo mususu ya kana na bandenge na yo akomona pe la mo ekoti me yo ndenge zalaka bandeko mususu bakozwa me ye netika moi famille oui na pesa kete alingi musala ngata na pesa kete na lobi vérité ya onde salika longa na lobi na yo mama olonga to loba na ye mama na ye nyoso na pesa kete pesa alingi musala ngata tozo manchemba sarazele asa na répétition ngablo ko tuna publiaka bana poto boko na mir nanga presque ça la vocale la vocale te OK ça vocale te de blazo ça est vocale OK l'idée no c'est là presque $5 lobby ya studio ayata siko so mbonge bina bengi na pesa to ça ntima bosso bengi sepso na Brazzaville to na Pointe Noire to kena ponto chika la poani mayemba nje mwana aussi ayemba chi kama molonga oyo akiluka asa te c'est pas faire ayaka susu tenga no ya sutenga no luka faire nanga la sabate senanga nanga kenanga na biso to voyager tozo manjembo ya boss Dimitri njema suka poto ke su Point Noir pour la propagande kala mingi te
Prince yaka tata mwasi Ernin ngabi rap 10 dimanche na koya ayete na bengiye aboko yambanga na téléphone soki mbongo na bengi na pesa na bango ba sepana nga so bakabeli nga mbongo na nga yanga ozila bakabela ga mbongo na yenga na mama ozil so solo na baturi na baba fanyi ne batinelo to kati tambo aza mwana mabe Adams azande pressé azana asune lamba wala tata so baka aza bilamba te ebela bilamba o ya gile mayindo tina la poto o bata poto batinda o na pesa ka ye tuna ye esa wapi parce que il est sale a sokola ke lamba te a comme se ke lamba lock sokola tina ma 3 jours abo kina yango ninga sana asune lamba te bilamba ti mikolo za bilamba to kanaki ko zona maman ne boutique moto sala ki Francine Doma yeso il a comme ça tabo kina ye ce kale so comme ça le tabo kina ye ba sokola ke lamba ba tiango comme propre soka tika na chemise moko za Fotine bilamba presela kana ngona singeva na ngona singa kipana yango te abwaka yango partout yena mwana baswana lamba na cuisine lamba na salle de bain lamba na sima auto sokola atike lamba na douche fa na ngoli likolo bambule betele yango awazanga lamba te ndengeni soki pena abongisa bilamba ne belo ka bana to mi bana za bona ndabo bongisa bilamba bango bien au repasser asa déjà grand garçon 17 ans asa su mwana muketa ngala za problème na été ngaki sinjora bongo ko benga na ina ndako mutabanova na pana yo obimisi na ndako za supa na ota abimanda kuranga 23h akima kimi conseiller témoin le conseiller aloba mko prince ayaki na ndako ma 2 semaines na tuni prince na koti na moni la mano ta moko te olonga de soso awa yo ka réponse prince conseiller aloba conseiller maloba epai na yo eta conseiller par rapport ya mutuna ya njoro epai ya prince tanga tuna ki bilamba na yoza susu awate réponse après ces akindene non ngala on kende malamona na réponse te ngala sala moi parenthèse moko d'abord pourquoi naza pembeni na ye ezali parce que ko soutenir ndenge nini omoni musique ezosalama na RDC lem supe toyebaka mpe place outi te tozala na basi lokola bamama lisi eyenga bamisi bora toye kokita muke abeti aye koya na ba 70 aye kobima toye kokita muke empompolo oyo azwi pongolova aye kobima na nsima ya empompolo toye komona bamama tyala mwana baki badanseuse baye kobima bamama mbila bele baye kobima baki badanseuse babeti babimi alors sikoyo et au sala ba oba obima siko bazo kene mwa mingi te mais courage kisinjora zui na manga musique yango epesa nga tanga benga to kabola makanisi pona mouvement poussana ya ona yaki mais so on a landi bien na mutuno tuni wana saika lokwa mo introduction na mutuno tuni nga na joie qui rôle na ngai c'est pas pour rien bazo benga conseil na joie qui rôle na ngai na benga ki na bi yozo mona na tende nini ovanda ka olimo ka boye ba valise no biloko ezate banini a répondre nga bien nazo bakisa makambu te poto yoka bien des fois na biso ba congolais sur le bibo solo ozali songi ça c'est des fois na biso ba congolais alobi ke mama na ye wa botaye alotaki manika alotaki ndoto ya mabe abi longwa na ndoto ya mabe na kadre lupango wana donc na ndako na ye longwa njora alongwa po manike aloti ndota mabe ayebisi mwana elongwa wana alors tanga zoloba bongo na moni presse afunguli frigo na ye frigo ya njora na kati kuna abandi kozwa azwi mapa azwi babera pakoli azwi koftira pakoli azwi koka azomela ngatuni oh mais ne ozomela bo mama no ayebi ke place olotaki ndoto alotelaki ndoto eza mabe ndengo ye est-ce que mama no ayebi pour soit prendre place olotaki ndoto yo ye wana monteke mama no pa osepela te na ninga sagesse na tuni pa balotelaki ndoto yo ye susu awa po mama no tanga lotolo ndoto ndenge tolobaka na dash na biso baafrikain baboti banzamba se place alotolo ndoto koya te yo yesu place wana ndeni ozolia lisusu soki aprendre lisusu ozomona ndoto wana omona ngo yo ke soki olia kuna okreelo baproblème alors prince aza nde na position te oyebi ntango natuni ye bongo abandi kotatone azokende gauche droite azozonga likambo koloba ye te abandi kolia to comprendre eke likambo alingi ayebi te le plus grand erreur ya vie ya mutu likambo olingi fo yebango alors na comprendre que likambo alingi ayebi te de deux prince a commis un niveau peut-être combo mutu ezo déranger ye a commis un niveau bato bazozela te
ayembi banzembo ya papa na ezeli a interpréter. Eza lokolo interpréter ce soir. Eza lokolo soka interpréter ce soir si la rivière est petite et libéreza nzembo président Léopold Sédar Senghor akoma ka pesa ki rochero tabule. Donc yo interpréter kaka. Eza yote. Omoni. Alors ndenga interpréter wana bato bazomona babia bazomona yete. Eza lokolo soka interpréter nzembo mbili ya belle bazomona yote bazomona mbili ya belle. Yona no sali o ya yote. Alors siko problème na ezali place à s'embrouiller. Ndenga interpréter wana bato bazomona ye na mwa bolingo batano pa babia na encadrement zo pa Kisinjora ezo sala na bolingo wana nde place bato bazo linga ye mais ye moko a BBC. Alors lobi pe na zaki surpris na muni mama no aye ta mama na ye abandi yo lingi mwana te mama na expliquer kaka makambo to expliquer tout à l'heure même na musala ba pesa ka mutu mbongo oyo azo travailler so sala na tolo baka so sala na société moko songolo yo yaka na ota to sala matricule ba futo te ba no koma ba absence te bo ba futo kaka ba futo te. Bon, si vous avez un peu de bon point, ça c'est un. De deux, yemoko. Ndenga zo yate. Mamane ale ko loba lobby. Asa moi si a robenga Kisinjora semeki donc pas taki moi si a négocier à mobile. A tout nier. Moi na zo yate nene. Mamana bindo na zo mo ko mu pe elo mo ke zo kimisa ye na osola na ye. Elo ko zo kimise awa na mouvement na osola na ye. Donc dès to zali bo ngai na yo to zo zela asola na ye. Soko tosi occasion sala émission ekoya ne maman na opesa biso rapport ya makamba solo na ye donc lobe taki le 8 je crois ezaki ba 17h donc maman na kende ko solo na ye réponse so tosi occasion ya sala émission musu le to web sa yoke asola ki netanga lobaki boyebo jusque là ngano to na suspense il gamba ke solo la tikuna ti sikoyo muto ayebi azade albaka solo na ye ka ye moko ka pe mutalotaki ndoto ke ndako wana ilinge boma ye ye mo susa yaki lisusu ke akero solo la pe ye moko yaki ba servir ye pe na ndako ya lotelaki ndoto wana komi ki yo ba be ona komi ki koka lanu wana ilikambo linyo yebite donc ye moko pa yaki sikonde tolo ba boto zela ba kena solo la lobby avec le 8 octobre 2016 bagena sala nga boyo tsa ba commentaire bo na tanga bo tena lo ba bo solo bagena ko solo la to ngai na yo to la réponse ango soko to zi occasion ya ko sala émission mususu nde to ko yebisa réponse yo yebisa ba téléspectateur réponse ango ti siko ngano to na suspense po to yebi likamba ko solo la te. Depuis lobi abengi peta lobaki bon na solila mwana ta na zonga kitala mwana lobi boyeboy to ngai pe na ningi to arrêter na mwana boyeboy do asali on pété. Non, peut-être ce que occasion ezali oko soto numéro ne obengi comme ça ko peso réponse ma solo ba solo lagi. So tinga mona loki ka pe na micro na caméra tam sa ko loba na caméra. Yo lukai peut-être makamba solo lagi ako peso réponse. Donc promis to solo ba yango wana. Mais ngane na zo kaka mawa parce que natala parcours ya batu. Batu no ba utaka quelque part. Vient ngai Seigneur Rochero tabula utaka pas Grand Calais. Batu no ba utaka quelque part. Alors siko yo olingi o utaka ka yeto yebi e yebele mokuli mubimba. Prince Ndonga auti pa Kisinjora donc todo baboko babia bota e masala yete. Muta salier poids de la musicien Kisinjora. Babia bota e ka sala yete. Makambu foto lo ba solo be awa to na culture ya lo ba makambu ya ko flatter yenge to ke babia aboti mama ne manike abokoli Njora salier mais Njora peka azo finaye po pecha lo ba se retrouver te. Oh na bien Njora a salier attendez nga zalo lo ba vérité Njora a salier bosoko a finer lisusu. Et ça n'arrive pas à se comprendre. Les gens qui ont mbeli na yo moko ale kati yo. Hein? J'en explique le gamme. Obi balba proverbe mon quoi. So bat ba tambola, fil indien. Siko muto azana liboso abeti libaku. Muto ami balé so ka yesu ko beti libaku. Donc muto mi balé aza zoba penza. Po moni muto liboso sa nini abeti libaku. Donc yo muto mi balé o ko beti sur libaku te. Donc nzora abimisi muto bon a fini lisusu. Ya na sens te. Bon soko pe nzora sali bon a fini lisusu. En tout cas pas na mo nzora ngope a normalité. Mais na ebi kaza normal donc a ko sala ngote. Donc, n'est-ce pas na vie cause à l'hypocrisie, faut tout le baga clair. Donc, n'est-ce pas prince alingi ko kende. Ngai dans un premier temps, ngana fungoli la PC chance, place à okende et Simba. Ce que Simbi, comme musicien, qui se n'a gagné rien. Mais comme moi, un grand frère n'a a gagné. A gagné à moi, un grand frère n'a qui te faisait quelque chance à réussir.
à gagner. Peut-être comme musicien, on gagne rien pour allonger les gens dans le mouvement. Mais comme moi, un grand frère, à gagner. Donc, si on t'a dit que on perd et l'autre côté. Donc, la réalité, on perd des choses. Parce qu'on a réussi à gagner, puis on a bénéficié, moi, on a réussi. Oh, il n'y a pas beaucoup. Oh, il n'y a pas bimisa. Beaucoup la bimisi. Donc, en réalité, partie, moi, on perd des résultats. Donc, en tout cas, on a bakaka Makamuya Prince, la ligne de l'Obango le souté. Mais état conseiller Andjora par rapport à Makamozo, parce qu'on a famille Andjora entre Moana na Mama. Conseil Nini, on peut ça les deux parties. C'est-à-dire, partie Andjora, na partie ya Moana. Non, au moins, ce qui est problème, c'est la famille. Bato balinga ko cha problème, tout na épée. Problème, yo zo mon problème, yo contribue à nani. Au risque que nous avons un problème, il côté à moi, côté à ma maman, mais batouana au bazubalingi ba yebiso que y a un problème. Ba contribuer à nini. So contribuer à yote, comment au tient mutu que y a un problème. Au ce moment-là. Et dans la course à vélo. Nathan la fière, son la tenue course à vélo pour attaquer ancien cycliste. Nathan va prévoir. Mutu ça va contribuer à lundi attaque. Mutu ça va contribuer à Memi sprinter dans boulevard. À les sprinter dans Milo, ça les sprint à gagner. Pour contribuer. Mais bateau, il y a un conflit, bateau là tout le monde va contribuer à nini. Yo contribuer le conflit zaté. Dans la minute yo, selon nenga na zo mone na makamu na maele na ngai, prince aza libre. Po muta longoli azate, ami longoli yemoko. Muta longoli azate. Ami longoli yemoko. Donc aza libre. Même peu au Bimananda ko babimisi ete yemoko. Oh mais aza libre. Babimisi ke landa ko te. Ndoto muta bimisi landa. So na zo kosa, so makamna na zo kosa. Tuna mama na ya lotaki ndoto. So mama na lobi vérité te prince ayebisa ki biso. Que maman na l'hôtel qui est ndoto ako ya na ndako na lisusu ti. Alors bato bazolanda vraiment so makamsu na lobby est dérangé hein bo limbisa mais na lobby vérité quoi biso to rappeler na culture ya kolinga vérité te peut-être bon na lobby mabe mais so makamsu na lobby on est dérangé na lobby ndenge ezali pona mbula na moni intérêt na no kosela mutu likambo ezate en tout cas na souhaiter bato so bayoki likambo oyo bazonga ndenge bien na souhaiter bango ba bon dimanche ba sepela ba banda dimanche malamu ba si ça on peut malamu merci beaucoup. Merci, conseiller Aimé. Vraiment, Makambo Lobby, c'est. On appelle sa précision, c'est conseiller Aimé Kionga. Voilà. Aimé Kionga, voilà. Voilà, merci les conseillers Aimé Kionga par rapport à la participation à yo. Vieux Moronda, Toyo qui témoignage. Il y a conseillé par rapport à Mutuna Oezaki, na tuna mais réponse non, na yo qui n'ont pas conseillé. Nga za na chambre na salle de bain au chocolat. Conseiller yebisinga o. Yo kama ka mo prince azo yebisanga na to sola na ye olongwe pona nini. O te mama l'hôtel nga ndota mabe awa, bali basala nga mabe. Oh. Prince mo solo ba solo, o tata mo sia solo. Ah. Siko yo na monyo koti na frigo na ngobi misi ba saucisson ba mapa ba ber ba bloko zolia. Avant nini hein? Avant nini na na pour ma prince te na pesi bon chance place accueil et Simba à la musique à des familles et ça l'a qui s'enjora bien et ça l'a qui s'enjora bien les locaux des concerts lobby na oye comme troisième fois tout le bara ma prince ya mama ko longwa bana poto boye boso ndanga bo fongola matoyi tant la bio comme troisième fois aussi la vanda na salangote et tona na salangote roli na salangote des blessures tout vandi calme yika razo langa ba mo pepena lo bakama mama ko longwa plus jamais na orchestre langa moko presque ko simba so ata micro te o na zo lo ba ko ki jamais même senga ko ya te na orchestre langa yi ata kunes akene place akene na bika abazoyer po mamba lobi ne mission on a landier. Donc elingi lakisa ngano keso to bonga te to bouger te le côté kuna ndebo mengo zali kuna ndebo yango na lobi ayaka mukolo moko taza mwana nanga ndakuna nga ko ya ko lia mela mai boye na boye ale akei na yaza mwana eza sko famille sko to mama musique do ay presse ozola nanga plus jamais mukolo moko atana obeta concert nanga okoki même pas ko ya po biso to zelo côté parce que na yo ki trop te na yo ki ndisiko trop mamla zo bisayo
na yoki trop maloba na ba kwembo tazo ko ebsanga parce que ça na ba beta ba concert ma ba bonga te ngana ba tana te ngafa ba ferret ngafa ba falit na ba rite na zo yoka trop et même héritier ngazana avant beta concert bien va bis album na tara bandu na TV asa yelo bien ya danger parce que ça pas na ba nzembote avant beta concert fabriquer ça beta ba concert parce que ça nzembo oyo ya sala fallait va beta ba concert to sara to schéma tama to sepe na ba tante ba organiser to comment beta na ba concert netinga album na zo ki na très bien lelo Europe bon ba yeba nzembo so to beta concert tout ba ça d'accord ba yo ka loketo ba yo ka la patronne ba yo ka Saint-Valentin ba yo nzema pauvre ba ka nzembo ya mama ba ka soni ba parce que ba tuda ti na lobby yango parce que na bosu makambo ezonga pour troisième fois après ça zonga o ce que ça troisième fois longwa pour que ndaka zonga ka yeka ka ba makambo ka ya prince yango na lobby na lingi ye lisusu na orchestre na ya pe lisusu te parce que ba to mo pesa ba foche bele tika mo na kende tika mo na su yango moni na bloqué plus de 300 000 na kanda parce que bosu pesa nga foche mo na bi kamoko te. Ok, si njoko tika mona kene on abina tike me azonga lisusu pete. Yo lobiti na ndako ayaka lisute. Na abina ndako ayaka. Parce que ndako ngo tika ya parce que ndoto est réalisé. Ndoto wana kwa na mama na ete ana mona na ngai. Amela mai alia na ye ninga kota na frigo ninga saba mna sokoli na yeso ku ayaka ne barumbu mais na makamusuko nde ya musique na lingite po ezali ko ba misonga na bango ko contaminer bango na ndenga mabe ko ba misanga ba misama malongo ata ba malongo ala te pasa mona ngana ninga ki makasi ya obiti na sana pasi ya nzembo ya yeso so babuna na pasi nzembo ya parce que eza na catch album eza album ya sika concert bato bana kosenga si beaucoup na koyemba aussi lo yemba ngote eza sans impact de raison koyemba ngote ata ba yemba ngo eza sans impact mais te ba moni elongi baba mona baba zo yemba ngo ezo sala ngana plaisir tant on a zo présenter voici Prince Ndonga mona baba tikela bino ye to yemba boye moi combo vie na nge songi vie la muki ozona nga sikoyo na colère parce que abomi nzembo wana